asala ineni ateki fer abaki fer les poules ateki ndekola ya sacrifice ateki wenge musique est compliquée atie fer la botalaka a sacrifier fer abaki fer ne kulusu et bon yo mona te ba période mo ba warrior ba changer langage ba bio héritier le ki fer ponga mona le ki ba monsieur pe be na succès Ero non fali na batang wana pe mwana mai azaki na procédure na ya rocha na sena fali pour que album ma fali et ben data album na donc ata dadi wana soit bungele héritier kakao abungele te fali ko wana ngate tia wana na ngate pardon soit wana ninga pole na ko ya boma ya bon wana kaza okakamele yo achanjaka na la seconde non azazwa ki invitation azana besoin ya visa te passa la transfert asaka transfert alokwa nga achanjaka na ye ozo comprendre Hollanda Yvette nda zawa na Paulin ngam na mema Yvette na boulevard te ngam na kotsa Yvette kichelite ngam na lakise mibali te ngam na lakise kilele te pona koma chelpe basadera ka faut ba coacher oti basalo ba mais oui que mame milo de poto lingete mais ba tum supporter bon ça ba ngote asani baby so akangi ba photo abu makitoko no CPA na no chakutu ba très bien so asalika direct on dirait coco pour ce bébé imperfection da kwa ngomo lili maja malonga on dirait ça un pototé. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022, it's gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Merci. Joie libre. Donc, c'est que la comité, vous signez content en Aïe. Mais pour vous, mon bien, vous avez la chaîne Moko. Sarato la TV. Vous abonnez. Vous m'avez content en Aïe. Mais vous signez la Barça. Nous avons 10. Il y a équipe. Nous avons Suisse. Il y a Messi. Il y a surtout. Il y a Barcelone, il y a le monde entier. On va dire la famille, non, mais dans le monde entier. Tous abonnés, na Sarato la TV. Bunde vous na contrat nanga. Merci à qui.
Voilà, bienvenue sur notre émission Vérité, Vérité, présentée par Paul Moukidemo, bonjour, bonsoir, ça dépend Airbo, Kotal, la biso, meilleure veille, naba abonné, na biso, bonne année, babi, année asika, kalate, torokota année asika, tolobaraka, merci Nanzambi, ya bati la biso, ko banda janvier, le décembre, vraiment, isa kate, au long janvier, au comme décembre, c'est-à-dire, isa grâce à Tata Nzambe, tout le bara, merci naye, parce qu'ils ont battu la biso, merci pena bino baye au bota la biso, merci na ingénieur Arsa derrière la caméra, bon de c'est que Jonathan qui vous na 10 bali. Voilà, l'émission est bino lelo, tout ça la analyse, parce que c'est bon on a vendu boye. Analyse avec la patronne Maman Sarah, Bingazor de la presse congolaise, on a yambi lelo pour tout ça analyse par rapport il y a actualité kaka, biso de vivre en actualité, pe actualité on te lukaka na source, peut-être lukaka information vraiment na source to relebela par rapport il y a Bombanda, il y a grâce na Carmel Odia, et oyo et bimaki lobby na réseaux sociaux to kolina to yeba yango eza ndenge nini to kolebela pe je ne suis pas au courant. Il a fallu pour rendre, il a fallu pour pana héritier Watanabe toko lobela pe libération ya faye ya Kofi Olomide oyo te ba yi a ressemble le 12 mai et simbité ba libéré aza libéré et toko lobela yango pe vraiment toko toucher pe point ya États-Unis bitumbo toko tika ngote ti na liwa mais le bitumba to mona ngoli sous vraiment et par ces athées na bengi pe ba Amérique o na émission mon boye ba vandisa ki be batuna pe na vandisi ba américain bo vanda wana parce que lelo nazana Maman Sarah na plateau na biso akolinga pe ko expliquer biso pona nini mwana wana abengisa ki ye avandisa ki na kiti na ye poto yeba lelo nini ba bengela ki ye to ko so lango vraiment na ye. Merci na Hervé Kadebo esprit libre maître avocat ya Barbas auto ko lobalelo elika auto ko lobalobi Montréal. C'est que ça même langage nangaï font déjà plateau bande ko ba découvrir invité na zanaï Maman Sarah bonjour. Bonjour Paulin. Bonjour. Bonjour na bande ronions tout ba Hollande biso hein. Bonjour pe na ba vrai nanga. Bonjour na ba diaspora ya maele. Oyo baza basé na mamba buso bate o baza basé na bensultité. Bambote na bango, bambote na ba sponsor nanga Majabu Gospel. Et puis Azir et Bambote Belé na Maman Gina Amatou Motema ya Papa Aaron Amatou le prince de Dubaï. Bambote Belé na Melia Mouiba la private ya Orlando Domingos. Bambote Belé na Tata Po et Fapekato. Bambote Belé na président Bébé. Bambote Belé na la présidente Maman Nathalie. Bambote Belé na groupe WhatsApp nanga Mobimba. Ba vrai ya Sarato la loro la basol Mbemba. Na habité tout nini na YouTube au niveau à fidélité à sol mbembele ki makasi quoi bambote na yo en tout cas bambote na bande konyos tout babonné na ngai batunya masamba ba ozia masamba boza tellement ebele bambote ebele mingi pe na Papa Diego Milito bambote ebele na bande konyos tout bambote une équipe technique na biso bambote na yo Paulin. Voilà, merci beaucoup. Voilà, merci Maman Sarah, bien habillée, robe kitoko, Chanel. Paulin, merci. Merci Paulin. Bien nessa noire. Linette kaka ne tombera jamais. Lelo. Toko yo kate vraiment le système de Linette kaka. Merci Naïs Sarah binonga mais tous on a besoin de sponsor. Bi olingi aux la sponsor émission olingi tout ça la publicité émission vérité olingi na sala émission na t-shirt na yo numéro zaka wana ti benga to recevoir vraiment et rozala vraiment bien. Maman Sarah bonne santé. Ouais, Paulin santé ça bien, très bien par la grâce de Dieu. Bonne sala. Sala peut que nango bien malgré mes colos on a au pointé parce que bah règlement des comptes à moins trop non régler bah compte moi à privé belé donc occupation est belé alors non pe na zone na pona ngati mais 2022 tant to banara le 1er janvier na zone na pona et to ko tangona ba live mbala mo na pona nga mbala mo ko pena na pona nga ya mwambila mo histoire et puis moi na nzambe liko na voilà limite longwe te omoni Paulin Linette balata kaka on ne sait jamais
On a pas tout tiki. Et bango nde na koti na bango 2022. Pour live wana ezala nande ya ba diaspora. Na zana bango tina li fobo. Bango faut ba changer. Bango faut ba aider ba journaliste ba bima na monde ma finga ba banda ko soutenir ba émission ya malamu. Pour mutazo tala soka sala émission malamu ba otalete. Azo zwelango bénéfice te. Soka sali ya mabe batalié batindele na ba code. A préféra sani. Asa ne bémission mabe alors eza banani batu bazo entêter batu ba diaspora bazoba ya bakizengi ya bataba. Ba diaspora bakenda poto 100 bits bakimaka pasi nde ba misa Fabregas bakimi pasi 100 bits ake poto 100 bits akomi kuna mukanda pasi basa poto ba pia su mikanda te a se retrouver na ba carton. Vous imaginez mutuana lobi kuna olinga épanouissement ba musicien mususte tanga bandovanda ya obeta ba concert akomi na mbongo ngapina na zara musicien rien combattant tochela ba ondi ba obeta so musique na poto te bakangi na bango poto fallait outi tourner ani ya Afrique te asali ba plein na Ouagadougou te voilà donc Fipe beta na Rwanda plein donc ata ba boy na Europe na bango ba obeta na bango ata na Afrique et échanger lo te nyonso yaka musique et longoli pe $1 na ba compte bancaire ba musicien te koti na ba poche ba diaspora donc bo s'informer bozo atanya kotanga kongola lingi kila cité bosala ba formation na poto botanga boluka makamba osala balingi kila cité talaka ba parents balingi classe te balingi pe ko soutenir bana na betite obite ke bana poto bambongo o lete fuko pole ko sekate to bandi de émission likolo bana poto ebele bakomaka université te oyebi poani université a poto eza cher sko mbongo o leta futaka bango afutaka bana tango bataka bana mike ezaka po bobombela bana ti pona e asira ta lobi na yeso ki makoki ofutela université eza te mwa mbongo ane ko salisa ye yango ekoma mbongo makelemba yango ne mbongo baya kosela biso batapage na Congo azui biya ye afuti hotel azui mwa beku kwa bilokos aye nango mwana poto mwana poto azela transport te bana poto akala bazaro zela transport. Merci maman Sarah sona tiki bana poto bakenda poto avec bit bana poto batonga bandaku camarade nanga leader à États-Unis ezaka lidi nani ngimilas ye wana lidi ngimilas famille ngimilas na bisio baya yaya na baleki na nyonso basomba ba mapanga kena na chantier lidi na Kasavubu suka na chantier mwana poto bao bakenda poto avec beat ya na bilokos te ekuka bilokos te ya na mote ausana ngoni ya kala ba valise pa ya kala biloko a solo ba biloko a griffe au kaba nga kabela nga ba ketcha ba Chanel akabela nga ya original ya kapena na dora ke ayena ba valise biloko et puis asopa ayena ngo Sarah pona soit 5 paires bando ozo selon guna yo azokaba ba sac ba parfum ba stick ba deodorant azokaba na ye lidingi milas. Voilà, merci maman Sarah. Diaspora oyo bazo réfléchir. Ba diaspora ba kendela chokote. Ba diaspora o ba melisa bango tamai. OK natiki kazi. Pasa lioni. Basa pe bande ko na yo ba Congolais. Bongo ba musicien o bazo kanga wana basaba na. Bomela bango na moto. To bomela bango na moto. Natiki na kana tanda pole. Merci maman Sarah tozoko ba ilongo na posali. Na ozonga wana tito sisi. Nga bene na boyenda bombi ba question tout ya ba diaspora. Na tout na tata. Na tout na kuza kwani kamba bato poto awati. Voilà maman Sarah. Aussi moi c'est na poto. Ko bagaya monsieur ba question na nga. Tingana comme moi loka yo aussi moi. Keba na motaka o. Pole keba na motaka. Je salue président bébé, il me pose un peu question yo. Keba na motaka. Na ofada ga boelie. Basi ya poto na ko filbe. Bozala bien tant bolinge gozala tant boko bebana makuta didi. Voilà, merci. Maman Sarah lobby to monaki ndeko na yo.
Marita Ocean ezali ya okangama topimaki mwa ba direct lobby tomona ndeko na yo ya mwasi ex de Panama oyo asalaki live lobby mpona koconfirme bato ki bitumba ya Grâce na Carmel eza bomana bakoyela mobali impression ekozala nini mobala ona panzo oseki boye Vio yo. Comment ça va? Oseki nini? Pour les pexami ko seka la plateau non. Te, faut c'est tout. Ko seka za nango, eza nango. Ko so la kaiti mboko mo ba l'excel nga na banque sel nga ba ye la seki danga. Ah. Donc est-ce la plateau et pexami ko seka? Ah. Ax. La plateau na no mo ya osege ate. Bon seki na pour l'anniversaire a Fali kasi. Voilà, joyeux anniversaire na star. Fali Poupa. Nde Karina sombelaki gâteau. Apostaki yango yango sexy na nga kasi. Kasi na se pour l'inconséquence ça du sumo. Des questions réponses na. Oh côté so memanga eza na question na ngati. Ah bandela non ka question ngo susu. Na sekate. Tena seka susu te ce qu'on a répondu. Voilà, question na ngeza boy. To mona ki live mo salama ki lobby bombanda ya Grâce na Carmel Oja na mobali. Mais c'est pas ça. Réaction de Rosalani. Ah, vie. Au moins, il y a un contenu qui est en commentaire dans votre comment ça va? Paulin. On va tout le mais nous répondre. Na sekate. Te, sekana yo. On ina répondre na kanda. Te. L'île est noire ezala na yebi. Paulin. Vie est compliquée. Voilà. Na vie tout ça la mambo pour na prouver battre. Quand il y a un ça ne va pas, il faut epsa mokili qui y a un ça ne va pas. Makambo uta koleka dernièrement babimisa baleke chu bazoba babimisa batobele bazoba netka kezaki base bango baza mitema mabe epanditi équipe ekirindika. Mais ezaki histoire vraie ne ça que ça mamba solo balukinde basani ba secret comme obimaki mutu kana panzo mutasomba ite ba secret zobima ba voice c'est ça commentaire pe ba yebisaka biso yango ngape na lobaka ti na lobaka côté mbongwane utaka te lobaka entre parenthèse nazonga na réponse en fait na vie ko sala likambo te pona prouver bato wana ça conseil penza na biso tout bato ba otala biso to sala mambo te pona prouver bato ke angane na zabo na Bali na voyager na sombi voiture na sali boye utilement na mutako subir ba conséquences za biso te za la yo au Bali tchondimio la teloko yaya après bokabona pour ceux qui ont marché te ali roba okende et senga ba sa divorce divorce ya mwasi na mobali mutatika la na réputation ma bizarre mwasi o mobali so aza na mbongo mwasi mususu oboyi ta obala mwasi bibali bakomotala mobali okuta bala kaya zara na mbongo kolekanga bakabwana so comprendre parce que quelque part dans histoire on appelle grâce à zana innocente malgré ba erreur na mututu ana ba passé ya salité biso tout ana mais tant mutu musu pas ko sala effort abino na tracé pe chemin na ngabo mais ce que peut-être passer à grâce ekoki ko ya ko lata nzoto na marambo yo mais na histoire ya panzo za innocent nalanda ki histoire wana pe et na kota ki pe na mwa ba fui parce que mutapesi 1 ozara ekirindika bato babimisian bato babimisi 12 makama solo ebimine kirindika mte bimisi ba preuve nango pesa 024 ebima 024 penza ebima ezali wana slogan na biso ya boyi bate 024 na 023 donc 024 ebima nango Paulin ebimaka ebike réseau so ba bomba jeter afungola jet ebima siko eloko esala passe soki eza vrai soki mpe eza base mpo couple wana eza nango couple base ekozala mpe base bon soki eza base ndenge couple wana emesana eza soni parce que babase na bino ezosala kitoko te mais soki eza ya solo babalaka mpona oprouve bato te est-ce que mama Sarah ata ndenge ozoloba yango bien soki eza base toutaki komona anniversaire
on a qui bacarna yo de basala quitter babande on a eu basala quitter ça dit que basala déjà un problème est-ce que B ça on ba olinga susko sala yango ya banda na niveau wana teza beste so eza vrai so eza vrai eza beste parce que tout le monde a ba conversation il y a pas nduna lekechu asibabia sola na bango tout comment yo mobile nango sola na ba réseaux sociaux nyonso pona ni poani so comprendre alors ce qui pandu a comme un niveau peut-être ya rolinga odia c'est que tout le besoin ndenge nae to pesa magali raison o magala obaki ya bibisa na ba quartier ya na pandu katinde la ke ba mbongo donc to lo ba pandu za na mobala ba alinga donc en fait alinga ba chroniqueuse voilà c'est que pas linga grâce kana lo yenge ya ki chroniqueuse ya ki star alinga grâce na ki star apparemment ba choix na eza batalo yenge o surtout ka peka boye pe mutazweli fivete ndako oye ba amae comment ça ozo confirmer biso tozo cha il paraît na lobi oko sutuka donc eza il paraît ke ba français mikolo batu ba comprendre ngo su biete yo la bida lingala na bo il paraît pour lingala français comme moins compliqué mikolo il paraît que ba okosutuka pe ekozala yepe mutasombeli azeli Yvette Fivette ndako à cause de la peine Yvette na ouais wana pas mukusa monsieur Panzu mobali ya ba chroniqueuse azozwela bango bandako il paraît comment ça na alors ba ina odia ko bongisa fine odia siko atali ki relation bazaki nango abengi yango abengi moko mwasi a informer grâce abenga mobala wangani guerre ebimi parce que tant mobala wangani odia zui voice mwambila mu voice mutinde la grâce a confirmer eza mamba solo aloba na odia ke abongisa vie na ye atika ko ebisa batuteke ya benga ki mabe ya ba chroniqueur so ya soli na yo panzi sango ya ko ebisa mutenga ko bongisa vie kutu place na za awa na ko tindelo biyo ya nzamba ba billet yango moni batu musu balobaka voyage à l'Ekechu na Afrique du Sud point d'interrogation vidéo ya eza mulai vidéo ya pas tant comment na téléphone à l'Ekechu batindeli yango nani Carmen Odia koto panzo aye bana ba triangle ya makasi Paulin donc bref na histoire wana toza censé aotiela yango mpenza bacommentaire trop te parce que eza makamba couple surtout que eza couple déjà babalanaki eza couple moko te ayaka tovanda babalana déjà pose eza ke bacontinue bavivre mpenza batya na se mais côté mobali mabe ezebele mais mobali moko wana mongasaka pardon mobali moko wana tozomona kaka baproblème ezebele abimaka na bapede mobali moko wana koto na kobongisa bavi na yo juste mobali ya grâce mwasi oyo aza na ye azomérite mpo na ye te bon wana nayebi te eza mpasi kocomprendre couple wana mais nzambe asunga bango kaka so eza na conseil okopesa na mobali ya grâce conseil nakopesa ye moi moke te je pas de conseil pour lui mais pour la grâce étant que petite sœur et puis ndeko nanga chroniqueur po ye nde na obatela ye nde mpe na okotela ouais étant que petite sœur protéger ndeko na yo mais oui likolo nango mongala keba makile komosala likolo nango mpela mongala efapekato donc nako livre tina suka te donc grâce témoin aza petite sœur eloko nakoloba na ye so ezosimba te tant eza nano kobanga bata réseaux sociaux te parce que moto akufaka aboye mpona minute oyo otalaka ke baokritike nga baojuge nga baosala nga boye baoseka nga te aya ata toseki yo ekoleka mais si ya un ça ne va pas bocoupe
age eza nano kata penza kata bokabwana soki kata na ringi te na seperi avant ekoma trop tard parce que les gars aza genre bamibali bamema basi na torture akosala ne divorce te makomo torture ye moralement genre bapapa na biso baloba ya kala wana voilà bandeko baloba bosilika te nga te mwambila mopole mosamisa bino donc so ezosimba te grâce kata bosala divorce bokabwana age eza nanu bato ebele basouffra na bamabala banyokwama ti bakota na sa mabele ezalaka ke aotaka anavanda mpo na bana so na kabwani na ye bato bakoseka nga boye na boye koyoka miso ya bato soni te ka ça ne tient pas bokata ipare na mama kuta abengaki bafingi mais oui mama ya papa Panzu mama grâce ntango babengi Panzu baofinga ye muta bakisi muta maikari makambo obima na réseaux sociaux mais mama bango tu badécouvrir makambo mobala osala te biso kuta obombaki yo ke voiture wana yo mutopesi grâce na anniversaire wana yo mutosaleli ye tokouvraki kaka po apparemment jo wana po omona palanda mpe grâce mpona mwa bamakambo po grâce mpe mwa vitesse ezala ye nango mpe ebanda mwa kala ebanda makala parce que tant baza nga na ye ba voyage mo bakutana na jo wana na Dubai mutu afuta billet ye te mutu pas zwa hotel wana ye te réservation vous comprenez libala poto pe bele ba frappeur po frappeur sora alinga ya na vie ya mwasi to na vie ya mutu achaka na ya yanje mutu moko otala Sarah to la Monique Sarah to la ikola ngo journaliste azora mwa bakode akotaka mwa lar na YouTube ba pe makambo akombo et solo langa na cheka mutu pa Sarah achela na je atembonga mariage anje mais na sima na e ane loko te a defa ba mbongo et comme isko moi 6 fois bunda pona pour ya bokomi loko moko voilà vous comprenez donc grâce à comme une obligation à nous protéger mobile na ko protéger Panzu alors peut-être makambo esimbate neti mamba bakolinga ekiri na nga to ba camarade na nga eza kokitisa mwasi ti okoza ndumba pe olinga basi baebele mais kaka nekiri yango ya mwasi na et puis bana ba problème non là c'est de trop et puis ayebi ke aobanga pete ke odi akobimisango elobele lo te ba retour wana nyonso ayebi ke mwasi na protéger pour grâce à mutaya ko protéger ke o eza base basala kina mobile na ye oh eza vrai grâce à Jézana maman o apebe mi kwapin o monene te bokanga keba na tension keba na gastrite okwa ko sila boka mon pepe o alo boko monene lo kwanga te azanzo to miketi kana tela mu mboka abe mi kwapin o monene te libumu te matama te okwa ko sila boka mungwa na bilei il est temps soki ezosimba te bokata soki eza nango mpe base bokontinue ka base mais soki eza ya solo makambo ezobima oyo en tout cas revoir. Voilà, merci maman Sarah bangala basepeli parce que boyoki lingala wana peza ya se ya mai quoi boyoki vraiment et sali kitoko boko ba peza ko s'abonner bo aimer bo partager bo liker et ko zala vraiment kitoko maman Sarah papa Paulin total komona Koffi Olomide oyo azalaki babengisaki na justice français mais aza libéré nayebi te yo antaki mopanzi sango réaction ekozala nini par rapport ya libération ya Koffi bon soki balibéré Koffi Olomide eza mpe mabe te eza bien parce que bana basi wana ya badanse déjà danseuse déjà ya chel problème mutu akoso te nde tozalaka boye mwana ndako akobula ete akoma modansa bachel nde bakoma modansa yoka kopa bachel les moyens les plus rapides pour faire la prostitution pour avoir beaucoup des hommes au pluriel c'est les médias les réseaux sociaux les journalismes mais dans limite médias locaux les danseuses et ça les moyens les plus rapides vous comprenez donc bamo dansa bazana bango bachel
ba moderniser ngo na kimu dansa ba journaliste pe belé ba chel bazo moderniser ngo ka ke copé comme international azo ba business ba cop ba mibali ba benga yango wana kaka donc mwana normal akosa kimu dansa te on sa te bona te mwana mususu na ndako na bango bina kada makasi mais bataliga mono azaka danser ba akipe alika pata na vie mabiti mais wana batu barata vie mutu moko na tanga abula azamba ambition na vie na ye a se retrouver na kimu dansa ta bina bien lokuta polenga bina ke abina makasi abina alo peut-être pe pour na tika ba rubina ngwa msusi ko kima pe mais so na danse mo ezana bina na bina makasi mais na bula kimu dansa te na bula kutu kiboyi mais kimu danse ya te na ba moment vie na nga pasi na bula kiboyi mais kimu dansa e ya te ki chel e ya te Maman Sarah to mona ki bandeko na yo bakumbata bazaki mobiliser penza pona kaka bakanga Kofi Olomide mais Kofi aza libéré na yebiti na mintu na bango siko na mintu bulu ki koti 1-0 1-0 to mené bango déjà T 2-0 tu fabriques sa bêta y 2-0 ba pour la déjà mais bondi 2022 ko fali sous sa bêta sous 3-0 bondi marai il a dit que ba Alexa tant wana bakinda koluka kokale ba musicien bakinde kota ba formation bazala considérer na poto batika ba misala ba carton ba échafaudage neti échafaudage comment non masa nga mwana test na biso mo akufa awa azalaka awa joueur akomi kuna commencer l'échafaud commissaire ya bosa ba formation basa ba formation. Voilà, merci Maman Sarah. Rendre-moi au tobo de mon internet, c'est arrêté Watana, Fali pour pas de cap de merveille, et moi, mais à Benga Kango, Rassak. Fali pour pas embarquer une émission, à tourner à propos ya Fetting Naïna, héritier Wata, Albaki Aza au courant. Mais réponse, il y en a Aza au courant, et possible un problème révélé, la bande de mon abisso. Depuis l'artiste na biso Héritier Wata alobi ezama ma respect mais petit yo antaki mopanzi sang parce que na ezama ma respect tu as réponse de taper ça qui je ne suis pas au courant nayeba kité est-ce que nayeba kité za manquement de respect tout na question mususu na répondre à mon passe ya on a bi français mikolo comme moi genre bon, je ne suis pas au courant. Bon, tout la question mon cas y a bon aucun à répondre. Maman Sarah, bah ebisi biso ke beaucoup tana kina. Bon, autant na event. Na restaurant mon pour vendre les bozolia. Vous avez bien monté pour nous. Vous avez bien monté. Est-ce qu'elle a manqué respect? Il manqué respect. Na lobby vérité. Po to kutani te na lobi ke na yebi yango te parce que to kutana ki te vrai ou faux que bazali na dossier à featuring te vrai bazali na dossier à featuring so so batuni fali mais soki batuni fali di solo à featuring à lobi je ne suis pas au courant donc na yebi na nga yango te est-ce que ba manquer na ni respect ba kitisi nani ba matisi nani. Maman Sarah na maloba ya artiste ya lobby que mutu oyo aya vers yem to liboso isa fali. On a au moins pas preuve. Abi bateme bazali. Ba ça va paiement na boya. Et puis boya na maloba te venu avec de preuves. Beaucoup solo na boya fallait bazali ba komango. Et bon ce qu'on biso to ndimande ni ngala bana o makamba oloba maloba les paroles s'envolent na ndimango te et surtout que na ebi héritier nzamba personne. Ah papa. Preuve. Bakanga sko photo te poani. Est-ce que raconte-nous ce mérité tika bakanga katika fa bakanga po ba yebi ke ba fan na bango ba mona lwa bango mbale ba na guerre mais sko bango mbale ba na guerre te soit disant ba sola ka makamba featuring ka fa ba nyata photo po ba fan ba sani ba sepela
Ouais, ça vient bientôt. Ah, bientôt, c'est ça. Confirmation ya featuring. Paulin, nabima na musique ko. Yukela mawati. Likambo eza clair na yebi yango te, je ne suis pas au courant. Est-ce que c'est insulte? Est-ce que c'est un manquement à respect? Que o so azo manque azo pesa nga respecter nga batuna kanga na ebe ke featuring ezate oyeba ke featuring ezate yo pourquoi lo ba ke non je ne suis pas au courant au cas pour le bater featuring ezala ngote est-ce que fallait mutatinda ko ndima ke featuring eza fallait amukolo que fallait possible ça tout toucher wana to bengango quartier n'était pas il fait souhait pour mes amis et tout ngani héritage ap nambila héritage ap nambila azab na mwana wenge esprit ebele akolingelo omo boye sakana na ye akolinga bien côté mana ebiye akolingelo omo sakana na ye te mais na temps normal fali penda dobe esprit na ye bo eskizenga pona terme tasali yango penza asaka ene do asimbisi toucha memi na pesel mo boye la suka nango yo je ne suis pas au courant tala et a touche tika politika et alors là na pesi yo goût parce que li solo ya featuring o e demande na émission fali batuna rango fali question bato azo viser ko ça ba featuring et pas Ika de Young tangi ba quelque batuna ya atangaki Desma wete atanga moi bato Ika mutalobi na e osala pe bien soki to monio pe na featuring na héritier Watanabe abi pourquoi pas c'est que pourquoi pas wana héritier azwango asira adiembele yango zambe la gaye pourquoi pas wana amemi yango kolo yango asiliki héritier na raison ngape na sepelité je peux sepelité na côté lino héritier ndambo oh te basaka ni makasi na sepelité azala pe ex patron ngati la sepelité la sepelité la sepelité sepelité te basaka ni makasi ah bon histoire wana utande na émission afali alors ye po la vana ete bayo yamba ye na Voice Congo Voice of Congo to Voice Congo batunye ka likamba featuring David Monceau aye ko cha commentaire oye mta o produire bango voilà batu ba bosana batu mona ki bongo batu ba bosana ya fali chanson mo produit par batu ba bosana que David Monceau mutayaka na confirmation wana na émission héritier atikaka commentaire batu basala rango ba capture mam na lo banesa ba période ngamona na kati ya musique voilà atala la musique alors David Monceau tanga komi bongo batuni héritier andima kalika ba featuring yango moni tango fali azongisi je ne suis pas au courant et puis si méchant ndena ebeli penda héritier n'esprit wenge akosaka akolinga basaka na esprit n'était choqué tiabi misiba malo akolinga belele kuya te tiabi misiba malo po eza manquement à respecter eza que fallait lobby vérité que featuring ezala été histoire featuring ezala été projet ezala été mais et puis c'est qu'à passer pour et bambi c'est-à-dire ebimi lora ya welisaki awelisaki po yeni muta confirmer ye muta confirmer ki fali mutu batuna ke ka question vous comprenez mais ebimi loka ya confirmer que le mombo esko fallait sala ngo nga ba période wana za osa bemisha musique na loba na batu ke featuring ezate na loba na batu fallait ko sala ka featuring ténéritier fallait za rankini fallait so kendane mabe ko s'attendre te un jour bo vanda sous place moko il est comme ça alinga soute buzo beya alinga te déjà oh ba manque mais salama trop na ngamo héritier pour na fali a préféré te ba komba ba tantine fane bima wapi kunati ozo comprendre alinga te za rankini fali so do kendane likolo ye mo abenga ngo ba limite oyebiti so do kendane likolo le cas de ba limite en tout cas bo vanda soute bo sekate ngana loba na bato ba période wana sa be mission ke featuring ezate pe kozala raté fallait opesa featuring te na ipsa bato ngo ozo comprendre bon na batango wana pe mwana mai azaki na procédure na e ya rocha na sena fali pour que
album mafali ebenda ta album na ye pona minute on a bunda boka faire kala langwe contre mire on ga linga héritier ndeka pona bongo héritier penda ala décisif so abika osali kamna osala ngo ba période wana wanga na faire boya dynastie ba monsieur ezali ozo comprendre talaka mutaloba ke mutapesa chance na vie na musique eza fali biso tuto kamwa neti nga na sala ngo be émission ngabi quelle ingratitude abi mutasimbisa micro na vie liboso eza fali sko ngala comprendre héritier o regretter sko ba honneur nyonso to apesa fali obi ke héritier ndima pe suna ba plateau a confirmer que fali a number 1 kai sko akomo regretter ba biloko wana tout fallait obeta yo je ne suis pas au courant tayo mon pour la tanga non c'est pas héritier a raison je ne suis pas au courant ya ba énergie nyonso mo mbalo asali ba campagne malamu pona fali vraiment on se comprend donc c'est-à-dire na utolo ba non émission mo awa muto azana semence qui impolitesse asala ra hypocrisie peut-être pas ça là à préparer le romoro boy mais kati na azara impoli ngana loba na batu déjà que ye ako manquer ba musicien tout pas à capable ngali ngake binda pa moto na tembo moni tembeana azayango abangane mutiti même c'était ba dadi ezonga wana mito so dadi agafele ya bungele ana elongwe dadi héritier za lo ngati apna tembe ubungi na bungi donc ata dadi wana so abungele héritier kaka abungele ye mission na ezalaki album na evanda ezwa te sika po ba wayo ba matate ba wayo niveau ba wayo so ba tio maboko okelibo so basa wa bandoki ba lo ba benga bo ba dai sila ba lo ka ba rap ba wayo donc il fallait qu'acha na se po moi cadence ezala na musique na esko asala ineni ateki faire abaki faire les poules ateki ndekola ya sacrifice ateki wenge musique est compliqué ate faire la botalaka a sacrifier faire abaki faire ne kulusu et bon yo mona te ba période mo ba warrior ba changer langage ba bio héritier le ki faire o bien ngote na yebi ba ba époque to préférer écouter héritier za mobali a bunda na fali faire asila obosani be monsieur salama ba ken pia na batebele kasi wana ba période héritier azongisi loboko ya featuring nake aza reconnaissant na fali pupa ye mtasimbisa mikomba liboso so ye na fali na ko respecter muninga bon na âge ye mtifa respecter fali na carrière ye mtifa respecter fali et puis na ndenge ya ba ingratitude te ye face à respecter fali parce que ye moko eza mutasela ki yango émission eza ye moko ngako mikolo retro kaka ye moko lobike azaka na respect belé pona fali parce que fali mutapesa chance mutaliboso na via simsa et micro donc na afula fali merci pour la réponse biso te bi wera mais kasi na bi mikolo wana bwaki ateki wenge mobimba baki bango nekuluzo na lobano na langue ni wa mikolo wana dadi azate dadi kalalangwe azana nkoko wana kudadi azana na kombo akoko siko nde tozongisa dadi wana zai na tozaki na kobenge koko alebelo tozongisa dadi tanga teki wenge asakroche na ina fali yango moni ba warrior ba soutenaki pa album na ye batala ki album ne za ba warrior bachaka epe amaboko dans le sens que bayo ki ça fait remonter ma passe mais oui au moins ba comment lo ba ki héritier le ki faire yo ebi angote yebi pongo siko le 18 wana bango se ba warrior baza ngambo baza bango moko bazo kota siko na minute héritier zongi pe amwana wenge donc ba warrior soki bo meki na héritier assassin aza okanga c'est la minute ba golo bazongi na ngambo héritier bagolo bazonga suna ngambo héritier baza bazoba kande baba dynastie simba te
Mais nalanda pe question moi Dinski quand tu en a la conférence on a lobby que non il va inviter te ceux qui va inviter à Rosala taboya ki yango déjà tika ah ya bon wana kaza oka caméléon a changer na la seconde non asa ceux qui invitation asa na besoin ya visa te pas ça la transfert asa ka transfert à lo kwanga a changer kana e oso comprendre Hollanda. Alors, bato baotala biso bazala bazoba te. Ngana olobaka ke musique esenga pe moi polémique. Esenga guerre. Héritier bimisaka album na ye, mais azaki pe na réseaux sociaux te. Monite ke banda clasher fali ba biso tout lobeli peut-être nga abibisa album abina lobele pona gagner ngata yo boko. Loka simbi aigle te eza ba musicien mususu na jira ki na kota ngata kombonete ningo jira ba chroniqueurs mususu te o ngai ye moko soki yete ba travailleur na ye ba komela ngati kotanga kombo musicien na biso te kolobela pe makamnete même dans les bons même dans le mauvais. Et quand tu as ce qu'on peut me pas au bâté, c'est quand tu as salé le malamu dans le bâté, tu as salé ma bé dans le bâté. Si tu as eu chance dans le lobby, ma ambo pour comme on a né à Kati. Voilà. Et on te comme ça l'analyse. Et puis elle a battu mon suspect ba commis na ba commentaire oh Sarah, aux autres héritiers na makambo. Il y a un héros vous assure que ngala ko luka na faire face na musicien. On a gagné net ni. Pour nga mona l'équipe ba musicien pe be na succès. Héros non so. Héros Fali. Fali pe ya lo baro azoko ate. Te juste pour pour alubalanga bongo te pardon et swanga. Ah yo zo lo ba ke Fali mto asibala yo. Pole obi ki ta. Oya mona Fali batuli ta obeti lo ko et swinga et fois ça moi choc. Te alubalanga te pardon ko wanga ba to na Fali bo. Te Fali ko wanga na to na ba ki yo sa asibala yo. Ah te wanga na ngate pardon. So wanga ninga pole na mi na ko ya boma. Elobi balo na ko ya boma penza alobate voilà donc nga nakoki ko boulete na bana au clasher sur héritier pour gagner quoi c'est un frère tout tambola qui ensemble ça n'a pas marché monika mutso bozala déjà na balakine ato sali analyse mo correct batu ba mona ka oloba mabe po na epo boyoka na te or héritier na ba qualité na ye pe ya bien asana mamuna bien ça rappelle musique n'est bien mais batu ba mona ka ba juger ka sara loka ba yoka na héritier te yango à côté li Fali to yango on a lobi makamo eza nzela je ne suis pas au courant et à manquement à respecter les injures te vous comprenez mais héritier pas lobi mabeta lobi na cadre ka ya soigner langage Fali pas ko loba ne ka akwa pe ko sata okaya ta loba phrase mo ya bien Fali pas sali mabe. Mais koloba que je ne suis pas au courant après que Fali on dira benda qui a simbisé touché pe bambaye. Donc quelque part héritier pe ana ba raison na e ninge alobi wana. Mais net il kamba avion de skonga ina na mois d'août pour Fali za lo lendo za rankini pondi mango ka boza moi passe. Mais le cas héritier so confirmant que ba témoin ba ça, peut-être ba témoin wana ba oye la biso enregistrement, to photo, to maramo boye. Mais sinon, koloba ke Sarah, olioza contre héritier pour gagner quoi? Oh Sarah, olingo bande héritier, net pe héritier dans Zwani. So na ina sa guerre na ba journaliste na Congo. Na moni na journaliste na sa ne guerre te na Congo. Na Congo. Na Congo. Na moni te. Sko so to bi ba journaliste à diaspora. So na ina sa na bango guerre no sa guerre na Kari. Pour nabi que en retour ba retour et pesa ma côté na ngana côté na ye parce que son abi na ba musicien na sala guerre ezaka Fali ba makoso bayati est-ce nga ba tona tuna sa bon tozonga ka héritier na clasher la héritier na Zwani tena bando zonga sima na clasher la héritier te po bazoba batala biso tu ba mona net que Sarah aux la contre héritier on nga na problème inata mon côté ezaka que son na loba makamune ya bien te parce que bango mo ba loba na ngana loba makamune héritier te
même ya malamu même ya mabe nasali naloba te oyo nalobi mpo kombo afali ya na kati. Voilà, merci maman Sarah. Nasi sa phrase na nga na banda oloba ke nga na clashela déjà héritier nazwa rien. À quoi bon à clasher les sous pour gagner quoi? Donc si ça na mission mon nga so na vandi nazo rêver na calculer na clasher ce qui fait à ka fali. Ce que loka nga pe nazo décision que fali souster, c'est-à-dire close na mamba ba clash ba musicien non ça la souster. Oh ça la mo souster. Parce que na sala ngo na fali ozo makambo. Kaye. Si faut ça la faut kaye. Donc à part fali na mutu souster. Ce que loka na fali esimba te c'est que te ka fali ba fali ba misem sou pokoza au clasher banda le loti ani esili o gagner no pelote. Yangwana loka ezala ka fali loka na visa ka fali mais na zwa décision pas question ya ko clasher fali loka na boya mamba ko clasher fali na tika langa pe mamba ba musicien. Voilà, merci. Donc bato bazoza idée que oh Sarah yaya subalala pongi Sarah ya héroyo. Maman Sarah. Sarah mna ya héroyo. Merci. Na boule au clasher musical na. Na moni au kota douce ba ta femme. Maman Sarah, est-ce que banda au kota déjà. Il y a monté déjà na kata ki déjà. Pour na mona ya quand o la chez ma femme est ta bombi. Maman Sarah, est-ce que komi ça ezamade? Pour l'instant na mi commisité na commissaire. Fona ya commissaire. Ni la salle nzembo na commissaire nzembo na ya libé kitoko mais retia mon mabe. Albi fallait pas. Tout tiki la liba fan. À cause héritier moi commissaire BM. Monsieur Eza. Tika na faux débat. Isa makamba bana wengete bazaka na ba mitema mabe. Bayoka na rate balinga na rate bandima na rate akosi mutu nyonso fali kuta kumisa banzembo na ye yo lingi na kumiselela ngo fali asaka na promotion banzembo ne ye moko na bada halelo kota pata musoba po batu bazwa ya usaila ngo ba challenge ye mo fali mitabandaki ye moko vous comprenez ye moko za exemple babi moi sinon yo mo no folinga ye pese valeur mutu musicien c'est que ya imamba sala te pour musicien yo moko folinga nzembo na yo moko linga ngo yo moko pesa ngo valeur yo moko kumisa ngo pesa batu gu ya mabete bon eza ngo ba guerre na bango na ni père okota mamba bana wengete mais ce qui est vrai nga na yebi que héritier mo pa kumisa BM pour BM un vrai chant wana chanson préférée nzembo Bernadette Masenyi maman na chant vrai chant penda chant wana kota penda ba énergie te yena ba musicien na ye bazaka même moral ba tia penda ba énergie na nzembo wana BM te même ba album na bimisio na moni no nzembo leki BM te na yebiso na moni nzembo leki no BM te na musique ne to beta nzembo leki no BM te na yebiso te. Voilà, tu as la actualité musicale et tu as vraiment tamula idée toujours ko bakaka na maman Sarah na plateau na biso na ko informer bino kala tembo tamana bientôt c'est mon anniversaire le 24 décembre au souhait na bino vidéo appel un cadeau et ça la vraiment bien na bai o balinga be problème muke action c'est ganinga na ba maman. Oh merci maman Sarah toujours ko baka ilungo na yo maman Sarah Nicolele kaki bavandisa ki na kiti olingo finisa ba diaspora tena sisa question na sisite non finga ba diaspora kana question ou continuer parce que you c'est bien ça au travail déjà émission là natalité en plus ba invité ki yo tant que ça déjà na ba idée donc ba invité ki bavandisa ko na kiti na utolo bano Yvette nda zawa na Paulin ngam na mema Yvette na boulevard te ngam na kota Yvette ki chelite ngam na lakisa mibali te ngam na lakisa kilele te pour comment chel pe basaderaka faut ba coacher oti basalo ba branchement na ba lavement de cerveau ngati toza pe ba camarade te naka rando jusqu'à la mort esuki na nzela ba ingrate na ba jalouse ba avancer na bango te afingi Karine a traité Karine de tout sauf rien na maman na ye wapi ba immeuble oyo atongi déjà
Exactement. Exactement. Mais sauf le plan au moment on a côté moi. Ce qui est là, na bossa na côté moi. Terrain quoi? Terrain ça. Marina totongi pe terrain ça. Ba mère la benga bino les gens vont vendre wala boyo kamakambo eleka. Ba mère vont vendre. Yvette c'est une fille. Yvette c'est une fille jalouse tout court. Ane loko finga ngate déjà ba diaspora ya bazo bakande ba otala mwana wana parce que avant dana ngate tout ça là qui master taïbi ngata taïbi Karine taïbi ba tout est au finga wana. Donc c'est ça métis en tout cas et kwa maman na Yvette bisuba mtotinda a continuer menga na kwa vouloir la Yvette asuba atilelo asuba na meto ezama mwa kala te asuba kapenza tilelo aso suba kaka asuba kaka même na lopango futela babimisa matela chaque jour ana mwana bébé te mwana sakoli mwana wana c'est un mignon garçon hein. Et je ne pense pas, il est aussi intelligent. Je ne pense pas les petits garçons là subati leo. Mais maman n'est pas subaka. Il fait ta subaka penda makasi. Donc, pourquoi on a vu ça très tard? Ça la bilo quand on a ça les promotions. A kata na suba, mwana okata penda. Akati penda ko? Pourquoi on a vu ça na kisi? Bosa pe baluba bino na bino ko komeleka pone. Vous comprenez donc, il veut ta fille ya keto kaka. Ute mama be. Batamite amabe sko ba avancer na bango te bakenda li osote. Mo inde rande le kilo kwa mon pepe. La team ici le ra mo na bilete. Ici liko. Et le ki mon pepe parce que bango po ba soutenir ye objectif il faut kaka finga Karine. Sko comme les soni on finga Karine soni. Pour déjà finga nyonso. Moi ya finga Karine ezate. Au moins nde bakokima bango nyonso bakotika chaîne wana nye baoluka siko mutu mususu obotama mpona ofinga Karine wana tozongeli ba 250 vies ba 500 te so aza bayele fa travail so aza mayele atravaille kaka so aza mayele atravaille mais atika nde kotinda mwana wana finga bato parce que mutu ana niveau naza te nga na masane te poème te na niveau nete nga mwana na zo vouloir yete pour mwana na nga na soutenir yetanga ofinga Yvette olobi na soutenir petite wana nga na soutenir yetanga ofinga Yvette pour ba grimacer plus ba grimacer liboso ba grimacer ke ba kangisi tanga bandu banga ba kangisi wana nga siko na ke chaipwa nga mona ke soutenir na soutenir petite wana na soutenir bakangisi yo na mbongo na yo bibisi non c'est la cas pour la tala kete na otala mwana wana kaka jour a finga Yvette on continue na Irak te Irak nga nazo engagé te nazo apé ba te Irak kanga moko ba bombe nyonso nga yo moko mobeti yo moko bongisi nga moko tu nga moko moche pe nga moko te tam suye na ici Yvette et puis manquement respect Yvette a saini na média ça lui émission kafo net ni ça lui émission na ba wata baebie na Côte d'Ivoire tam suzo pour la Karine baebie na Côte d'Ivoire na pe baebie après ba regarder toi ba chroniqueur tout baebani te mame mili aebani te ba diaspora na biso bazo kaka mais oyebi ke mame mili de poto lingi te mais bato mosusu pote bongisa bango te asani baby so akangi bafoto abima kitoko na osepea na ye na otya kutu ba très bien so asali ka direct on dirait koko poso ebeba imperfection ndako yango molili maja malonga to ondira aza na poto te ezosangama te foto ezobima kitoko na teinture peut-être peut-être mais améliorer nga na soutenir chaîne na ye naza abonné na chaîne na mame mili loyo langi naza abonné oui natala bémission na ye parce que so eza bien na nga na ndima ya bato na Congo
so eza na fille oyo atravailla makasi koleka bilo langi aza te aza meilleur journaliste ya Congo ya YouTube azaki bilo oyo langi azaki moto badélire na aza osala ngo na page na ye so aza na badroit de réponse pe mais s'il faut travailler non bilo ya coup de chapeau à travailler na Congo azaki alongwa akepa musicien wa yambi alongwa la donc atikaka tante atikaka actualité te non c'est une battante elle travaille bien parce que na ba capacité ba travail ne apesa nga ngote na chaîne na ye na sens ni image eza kitoko te bon c'est image moto azo filmer wana meka un peu ko baxela e ba led asombele ba mwinda à perfectionner l'image. Bon, ça peut bien. Ça bien, ouais, ça bien. Parce que on est à poto, et à Kinte. Donc, faut bon que ça venait parler, n'enga dans ça parler na Congo. Na ina yeba, relation na Karine Zawande. Zara ira kiti. Ira. So comme ça. So biso Zara ira na Chine. So comme ça y est pour. Comme si était dans le bini ya apparemment au côté la rayi bon so na côté de net nani lo baka snake na bitumba o ningezo leka boy ebandelo zaki moi contre mais na katikati okomi ngambo na ye eza pe na émission moko olima babenga yo mukanga ya carré ya mabeta ya shwana yo namona kaka bitumba na bino mibale ningezo ya pour na bamusuli ya ba koma mo déjà tumbanga na Karine malheureusement écoute sur 2022 ngana okunda bitumba te 2022 na focus na mama élection ezoya fondation histoire vrai na focus donc mutu to inga sana nga ke ya to 6 décembre janvier na osala te c'est janvier on peut sa actualité te na on peut sa makambo te et non travailler non rêver pour batum sou batika na bonga na ba rêve opesaka ba actualité ba base mais acha maele abongisa vie abongisa lobby ba obulete ngasko 2022 actualité a été. Voilà, merci maman Sarah, tu as remis vraiment la souka émission la biso. Par rapport au ndenge to travailler pendant janvier ti le décembre na médiani le bali no ko par rapport à bande. Non na lobby te ponga non na sisi ko clasher te donc c'est la question en après. Non après ça va te conseiller question bande ko komela ngango ha surtout komi les 29 les 30 les 31 pour kanisa ngango to na maman Sarah. Bon, pour on a des soukati. Merci to komi na souka na ebité nini ozana ngo tout soko ba ki ça par rapport ya open na tout nyoté na au message nini ko pesa na baye o ba Olanda yo par rapport ya fondation. Je ne suis pas au courant pour les. Oh. Il est bon no kolebela ba maman balandi na poto. Merci. Pardon. De kolo. La diaspora est censée. Bazo baba diaspora ba kizengi. Kayo bito tulinga ba. Bo tulinga poani. Basi mo watina de. Ba sans manière, ba kenda poto sans bit. Passe l'équipe comme batama na basi ma caméra. Bo yo keloko YouTube kanga ta YouTube angonzame na ngoko kanga YouTube te. Après c'est peut-être un congé 3 mois. Basongeli baka to maboko ezongelo ka ba boxer. Bon na Congo. Boulevard. Merci. Okay. Voilà. Merci na ba abonné nyo ya Sarato la TV ko. Basongi mi dansa. Wana banaye. Azinda kwa sika. Nazo azinda kwa sika. Munga azinda kwa sika. Tika ko panzo ala kati. Pour les bails. Voilà, merci Nabino Bolanda Kabiso, merci na abonné na biso bozala kawana seul mbemba mutali boso mto yambuna à commentaire, merci Nabino tout, merci na Marco Setimanga Jika Kasson Junior Kaembe
Cisco Ntumba babi Fiston Mukuta wanzambi mwana ya walisa ya solo pourquoi pas na Fiston Mavinga Jonathan Kivuna 10 Mibali le bon tonton ingénieur Ars na image babi so iboko sepela na image kitoko yo opesa merci na ingénieur Ars 10 000 Mbondo ba yanga famille Mukendi Mobimba mama Bota Pole Mukendi Sidoni Pemba mwana suka na biso ya petit sœur na ngamona lingaka yo fort babi mwana na ngamoko ngaye Jordi Katomba Bino tout bozawana na pesi bino merci meilleur vœu bonne année ngai na bino to monani bongo mbala sima na invité mususu na plateau na biso bye wo ba cadeau bo comprendre. Somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States. Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save this to date, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis.